D'accord, papa. Merci beaucoup. Merci. D'accord, papa. Merci beaucoup. Ça y est, bien. 3 jours, d'accord, papa. Merci. Bien. Nakufi Serge abominai. Serge abominai. Chiko yo esala ko sengo. Na mesana boete ngana abilo na abilo na. Noko kabilo mina mikawa. Oh na monyo. Martyr. Oh martyr. Moi c'est kitoko vraiment jambe. Moi c'est nokwaza. Kitoko moko seni. Moi c'est bon koloba makambo moko izanga tatina ya boyo pour convaincre ye nali nokwaza ko kwidi mutakuta te maboete abambana mutakuta te maboete mutakuta madonna je sais que ça y est et bon là c'est la fois mais yo besika ngana zate Nzambi asala kaka. Denga lobike no asola kina ye mobali. Nzambi asala. Papa. Elo on a vendu sur awa. Ngo ibisanga vérité. Ngala zwa ko mwana nga. Pona boti Naomi ye moko. Na mona ko lokwa mwana nga liboso. Siko na minute oyo longola na ki mama bokilo. Zwanga penza mama na yo oyo ko bomba tali kambo moko te. Ibongo vai na ndaku ambiance moko ezali ozo sepela. Moso na ndaku kimi ezali bénédiction ekotaka. Mapamboli ekotaka. Nazo yebate bozo wela nini na Naomi. Papa Gaspi. Maman. Nakoloba. Mais oui. Effectivement quand dolobi nazo maman bokilote nazo ko maman. Donc pour nanga oza maman nanga. Je sais pas maman, peut-être que yopoko ebisangai. De quoi tu me reproches? Est-ce que la mela ramasanga? La mela ramasanga te. Et ça nazonga rabutu. Nazonga rabutu te. Et ça la découchaka na la libanda, la découchaka te. Et c'est si na beta mwana na yo, na beta na Naomi te. Moi sinon. Personnellement, je ne sais pas exactement ce qui se passe. Moi non plus, je ne comprends pas Naomi. Maman, je ne comprends pas ma femme. Je ne la comprends pas. Je ne sais pas de quoi elle me reproche au juste. Peut-être j'allais comprendre. Mais sur masanga on a peu cause en raison te ceux qui ont melaka moi ça ebi ke mbaye nanga melaka to moi sinon melaka yo ebi on a raison te que y a chaque fois vous en a pas problème vous ça qui miette. Maman honnêtement même personnellement je ne sais pas ce qui se passe avec Naomi. Ah ngai eloko ani zo lekelanga makasi ya solo vous avez besoin de est-ce qu'ils ont constaté yo contrôler aux maman vanda na contrôler Natala Nathalie eloko ezate ni litanga ni kotashi donc mishu ndenge abi banda mpula yaka awa yaka saki ngo ka lokula bongo atali banda yawa ti lelo makile bimate ata olala za kati ablo amunga tumwana ke tali zat ngamo na sina taleli na lobino yo obitala ndi moi kutu tete otala te mishu abiba makile te makile katana depuis ya awa so wani zani. Est-ce que mon bain n'a pas c'est ça tout n'a rien à me la tourne yo mobile na abi mama mobile na ngaza ile côté na simba kabilo ka mobile na nga nyoso tout ezate côté moko bo interdiction ezali na kasa ndako na ya lelo makambe koma ndenge
makambo echangea Satan change la stratégie. Ya lelo koma pena mutu aza na biloko moko oyeba te bana bakufaka te aza bien aza bonne santé mais obeta babakarte ne mosusu nalobi te ke bopilo nanga aza yango ngai ato lobi te nazomona mpe mwa mobali yango clair te toujours réfléchir kaka bato mibale so basangani bakóma na eloko moko ondire mwa sacrifice moponi kuna makili ezobima makili ezobima te mais asi napesa parce que ndako eza ndako na bango ye nde aza maître ya ndako paster aobondela mpo nango mais papa tout continue kobondela totika baaventure tosala mwananga mwasi ya kitoko banda akenda libala kaka problème oyo totikani awa moyibi nunu nyonso ya mabe na nzoto na ye ngai sikoyo nakolinga nayeba papa alain na bomwana nosaka te eloko mwa mabe te oyo ekangi bana na ngai mpo ngai oyebi ndenge ozwelanga na ndima na mpasi na misengo navanda nakomi mpe kovanda nazokanisa mpe famille yango ya ngai oyo ebaka ta aza ndenge nini na modele mama azalaka na ndimi na nga te mpo boboto mama azalaka nango ndenge mama azolaka biso ebike papa biso azalaki na mbongo ebele oyebisanga te papa biso azalaki na mbongo ebele tala ndako na biso tala ndako tala lopango mais tala ndenge atika biso papa zamuta biloko te nayebi nakoyeba est-ce que nakoyeba Elle, c'est la femme que j'aime. Je l'aime de tout mon cœur. N'est-ce pas? Mais papa nanga obi ke bozo pesa nga trouble, bozo sisa nga mayele nga mama na bino. Na vansa ki Naomi. Na tuni etake mama na mwana. Asangelo te. A répondre ki nga te na suka nde bisanga bi mama eloko nga nazo regretter pona ni na balaki Gasbi. Mais papa soki likambo ezali yebisanga makambo bozalanga no na chambre kunanga mama na bino na yebaka te. Maman, tu as eu courage à yebisa que soki elora zo regretter za ko balanga. Moi je ne sais pas pourquoi elle peut te dire ça. Je ne sais pas quelles sont les raisons qui ont poussé ma femme à sortir cette phrase. Je ne sais rien. Je ne sais rien. C'est vrai, mais je te dis, je ne sais rien. Nayebi shio papa, kozwanga mama bokilote. Zwanga penza mama oya botio. Ko bombela nga talika moko te eloko nini ezoleka, papa na ngai. Maman Bijou. Je crois que na bien encore maman, na bien encore maman Bijou, na bien encore maman. Pour na ko pena na place ya maman oyo a botinga. O botinga o mi o botinga. S'il y avait quelque chose, moi, j'allais t'en parler. Ce qui les cambouis allaient qui n'engagent pas biso maman, voici un problème ici. Mais je te dis, je ne sais rien. Je ne comprends pas Naomi. Non, ko sengolo komoko. Maman, c'est ngani so. Nazana posa. Bozongisa harmonie wana bozaki na. Moi, je suis prêt à bozongisa harmonie wana. Je me bats même pour ça chaque jour. Je me bats pour ça. Parce que aliro bozoke nango ti ba voisin ti ba royoka ke kimi ezate na kati ndako wana boza ba jeune couple so bo bandi penza lelo boswani lobi boyokani lelo boswani lobo eza susu elengi te même ata yo ozaka na posa ya mwasi na o na chambre te même ata na omi oza na posa na yo te bo ndo bota mkoni soki lelo boswani lobi bobongisi lelo boswani. Papa yonde luka kimia yo nous a maître ya ndako oyo. Papa na ngai. Ma barabanda ko zara moi si. Oui, bien sûr. Ça veut dire que j'ai tout fait. Genre j'ai tout fait mais moi comme le rôle à moi na yo na zolo banayo, je ne sais pas exactement qu'est-ce qui se passe avec Naomi. Na éviter. Même ta zo bimsoma lo ba wana zo bakeno, azo recruter, pas ces salanga. À regretter. Mais bino nde bosi sanga mayele no yeba tena sa ndenge ni na benga basala nzambe to ndenge ni. À regretter ko balanga. Maman, ata yo mo se klaba lo bana lo bongo. O se klape ngaso na ibisa ki lo ko bongo ngaso na ibisa ki ke non à regretter ko balé yo se pelango. À regretter ko balangai. Na sali lo côté. Na trompé été, na zoli mbadate, na boti libandate, na zonga rabutute, na melaka masangate, na melaka diambate, na melaka likayate, drogue ku na simbakate, rien.
Papa biso eloko te to moni na babiloko moya ba eloko te na ndenge akufa do babiloko nyonso esila biso do kaka boye kaka nga na tangi place ni na tangi na tamboli na keti na université Louvain ngai ozongelaka nini makasi papati ozonga ya kogere babiloko tout ça na yawa quelque temps akufi babiloko opinion se quelqu'un boye akotaki ba crédit asalaki boye azongisaki boye boni boye comme tamsala mabe wapi azongisi ozaki kuna Louvain ozongi awa ogere biloko akufi biloko yango ngo gere esimba te eloko mo papa totalaka mosika epuis eloko nga na oyebi biso mobali na nga prise ya suka eza kaka nzambe tokangama na nzambe koleka nyonso to mpo soki tobi totika bo biso nde tala progéniture na biso ya pourri mishu abota te ntango azosenyi makele ezotanga ya kosimba mwana te otikaka kosimba zemi te tala trésor mobali mbinga kitoko mobali ya pembe boye mwana biso ya bien tobotina bo mwana nyonso tu na fleur d'âge oyo lelo okenda kozala mpe nalali na nga trésor komo osalela nga mais biso okenda kofuta kaka mwa ndako oyo wana batika yo ozwaka mbongo ya ndako yango nde futaka bamakilo trésor asopaka oyo akataka bato na bakuluna en tout cas fongola miso kofongola na nga miso eza te ke toluka bonganga to mpe nini toluka kaka basala nzambe so omoni nga na bimia na ke église landa nga na nsima kosala fierté towana eloko moko boye oyo ezomarche te oyo biso tokoma omona yango normal mais na miso ya bomoto boye eza normal te eza normal te eza vraiment normal te te yango nga na nga napesa yango kaka c'est michon aliaki napesaki abaki alieneka ya mapa na pondu nalambaki wana papa moto atiki ndako ne ya kitoko wana azongini kaka apondeki tolalaka kaka na musi wana kaka na se wana nga na ye te papa kitoko te kitoko te lwa ngo toyebi te nayebi te tokóma nango tika papa eloko moko boye ya mabe nayebi te ata nakobeti nazalaka ata nakoka te kobeta yango te na miso ya bato à chaque fois soki ndeko na biso moya mobali alinga bala fo ya lava azwa mwasi wana abima ne muta liboso est-ce que ezalaka wana déjà sorcellerie papa jusqu'à quand makambo yango esila noko siko ngai pe nake nanu awa na pongabi natala ndeko mo akouta village tokuta ne peut soma moso na kozonga kala minti na tiki tike OK na yo très important makambo mwana zoso même quand ça précède problème ezate soit moi 2 minutes ti alitoyi yo soka tiki na umela na ngati dana bande koloba yaka zwa kiti kuno izala te papa ikambo yo nanga mukuti lelo nazaka nango bien ikambo leki na yo avandi singaye pasi na yezaka likambo nini oyo bakoko si basala makambo na bango ya kala ti lelo biso tozala na makambo paka likambo ya yo ndenge ozalaka joueur bana ya biso nyonso to ya mibali soko bazobala wana ye mutu azolo ye mutu aliboso fazwa mwasi wana yo foke na mwa sengalo bibanda bokoko na botami na kuti makambo wana nazokola ezokontinyika jusqu'à quand makambo ngo esila siko nga pe naza mwa seke nga pe suba yo bala nga seke ya lava kozwa nga liboso mobali na nga wana ezaka kote ya bamabino babana na biso eza kote ya bano ya mibali eza kote ya banda kala noko o expliquer te banda kala expliquer te ayango kasi azotuna po asakoli azomona tala eza boye o noko azoko soli ngalo tosali yana leki noko za tata totikena eza boye mabele kaka kala na famille mwasi moko utaka libanda abomisa mutu na kata famille na biso pona kindumba nde voilà et beaucoup fisa batu ebele parce que d'autres sont la vengeance batu bakufa ebele nde bakoko bavandaka mbongo na biso kendaka
Maman, nous sommes là, bakufa, bakoko ba ko na bité. Moi si nous sommes côté na famille na biso. Pas côté bomengo. Il faut biso mo na kata famille. Puis on a biso ça ni adoda yi. Fa doder biso ta. Allez yo bandi ko bota na yi. Poso ka sami bongo te. Toko kufa babola extrêmement babola. Basinya esila bakota zamba babwaka libanga na mai ekenda. Ndeko mununga ndoso na kufi. Bapona so mutu mususu remplacer yo pour remplacer. Nanga remplacer mutu. Do bapona ka. Mboka mutu pona. Donc aza pio batini ngana. Donc na kana ko Equateur ta ukende. O bali wapi na ukende mais ezana ba pona ba basite. Ko ngani na kata makambo wana ndi nazate. Te yoza mwana mosi yo bakobala yo okozwa komo mbali wana. Okena famille bato. Mais moi ça ko uta la famille muso akota na famille na biso. Akododama. 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 Papa. Madoda. 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 Ingeta bankaka ingeta. Mulimo ngoza kabuyi muni ko papa ngate sko bana bato okinde okipasi na ngai donc ngai o épargne nga bana baso ya bato ya basi ba ko kota na famille oyo ko ela baso na kango ko ite fo masangeza ba tsaba ba makasu adaba ko sande oh madoda yingeta eza kutimi yango nde mutu elo babo donc si ba beti maso na ngo fo bilimo wana ko attaquer vraiment eza ka bongo kaka bongo ndenge zaka bo donc faut yeba ko calmer madoda modi azoganga kaka madoda ezaki koko madoda nde mutu atika ki maloba oyo yango moni ndi to abele na madoda yingeta ta mingi baloba ka makambo likaso ezala na ntambe ezala ndenge to beti yango bongo moni bakoko papa moi izate makambo obukata pe bakuti musu ba bakoma obima nango te papa tozobundana kaka makambo yango tozobundana mais soko pe tolobi ke tobomango famille nyonso tu ndenge za boye kosila na bana mibali nyoto na kati ya famille mutu moko akotikala zaki sikoyo mubali na kati ya libota azala te eza mabe no na bino basi botikali Sali kambo yo ko umela te to sala ngomba ndenge mwasi a serge sandimi na ye bo yo zo kene mboka otika wa après ozongeli susu hein kasi l'état na kana mboka na sima mboka et puis na ye na tsa sima ya awa yango déjà c'est comme compris ngana zana pena besoin nango ke yo fo sala ndenge mwasi a serge sandimi na ye bo papa na vanda kana kanisa mingi ndeko to mona ngana vandi boye donc naza kana makambo ebele ta age na komi nango ata koko moko azalaka te lelo yo bato nyonso tu omona bazotambola pepe nga babenganga ata pepe mokolo
mais yo ko mbada sérieux ko mon pépé koko yango yokaka bapepe baninga babengaka bapepe. Ah bah koko de ba pépé yango ndengi mwasi ya Serge Ndimi yo avant yo kende silisa oya awa soko silisa oya awa simosimi nzela na yo kende mais noko na lobby hein noko na so ba poué Glodingo na comme na Glodingo doit jouer Glodingo na capitaine ya Riga Glodingo na yebi Glodi très bien par rapport à calcul to saki ngana ye fonga na kena mboka tant na kozonga na sima message après nga na peut tout yo que notre programme ya Glodi na boité aujourd'hui programme ya Glodi c'est très bien pour wana zamina yo muninga na yo bozaba na ye mais si ça makambo ya famille ndengi ezali ke non moi c'est Serge Asadi d'accord to sala ngo mbala moko sila to sala yo yebi pas so ngana za kana côté o yebi pas sika ngana télémilité to silisa na no après yo kemboka pesa nga 10 000 na kende gambela na somba biloko na tout pesa nga 10 000 francs na kende gambela na somba biloko tout pour ma mais si on a ça on se condamne à tembo na na produit na produit quand tu produis ça tu ngana pesa tout mbongo produit noko nava tango ba kotina tika na pesa te te na za mbongo te o sala ka réserve ba biloko na yo keno tala kuna noko na réserve kuna c'était loko mo pesa nga 10 000 na kende gambela na somba biloko tout hein na za na 10 000 ya ko pesa yo te noko soko za na ko pesa yo ah Glodingonde ye yebi ke za pona intérêt na yo bo yo zo zanga mbongo zomo ki bakitsa ngo zo mela bimela mais noko na melango pona intérêt na melango pona intérêt na bino qu'est-ce que c'est intérêt pona yo so bina tika na soko ka mino je so bebe ngo na tika mado dango na tika nga mado dango kasi bon noko condition nga ngo na pesi yo na ko banda liboso pa ya Serge na ko mboka te mais condition ngoyo o pesa nga 10 000 na kene gamela so mabiloko wana bandi ah soki te ezaki wana keno mboka na kozonga asimi ngola bana defa tena ki nakota oza banda ko seba locataire basa tu vas faire du mois na déranger bango est-ce que ngana yebi programme locataire mais 10 000 francs yo za na ngote bongo yo 10 000 oza na ngote mais na na dépendre na yote na dépendre yo na makambo wana zo dépendre na ngai te yo moko zo dépendre tika makambo wana noko na mbongo te na mbongo soko benga Serge tindelo 10 000 po ngaza ngana mbongo te na mbongo te ah bon comme yo za mbongo te noko Malembe Naomi eux deux au quand une bouteille est-ce que vous comptez ma bouteille au miel non ah bah ça milangité bah yo mo mandé ba oya na mo oh déjà ngana compter le 4e non ça fait quoi non moi si comme les belé boye za gadinte voilà c'est interdit non si c'est pas interdit je peux boire hein. En fait, le nombre de bières que je vais. Tu sais, la fois passée, Tonto Kabouani, na Kendako, na banaka ko se rappeler les passés na biso. Na raisonné sur les bâtons, tu as qui te route côté ici. Tu repousse là. Tu y es coin ici, tu y es Schengen. Schengen te pousse un petit académie de beaux-arts. Il y avait un gars là où un côté Kaba. Non, bah glace. Mbusani ba glace yo zuya yo bando yo o de balobaka o dengela ngasi ko tuna beti ya ngambangu papa esili pula wa mutama beti papa mutama bo seka papa mutama be de balobaka passer to bosana passer non faut pas oublier ouais passer et rappeler la biso mambo belé yo le tondo likolo na 24 na kota c'est so ko komi na Schengen obi nganda ko funa kota mais ti de lo pokota noté. Non. Bah, chaque chose a son temps. Et tant il est que où mérite. Oh, où mérite. Et yo de son nouni boto coli déjà bon. Na nouni na comme na âge ni. Mais on donne par rapport à chose qui na wa avant. Ouais, yo payé au coli voilà. Et puis eloka CP singa son nom mona on a aussi la macasse parce que na kansaka Naomi avec le temps peut-être beba. Excuse-moi pour les termes mais ko beba. Mais né na monelio bakisi sou kitoko. Franchement. Merci. Et parle-moi d'abord de ta vie. Ma vie. Question par curiosité. Au Bali, Bana, tu travailles. Bon, non, on a beauté. Mais moi, on a marié. Ah. C'est tout ce que je peux te dire pour le moment. Ok. Non, le beau titre nous a marié. Félicitations. Merci. Mais pour là, tu en dis quoi?
Yo moko lingo longo. Il a besoin. Na yo kana libanda des sans alliance. Yoka libanda? Oui, mon pépé. Parce que si on a une alliance, on va approcher notre sol là. Si on a une alliance, on va vendre la taille. Ah, ndo yebelinga. On va vendre. Non, là peut-être au Bossalinga. Yo yebi le passé na biso nga na ki na ndoko. Pour ça n'avoir même pas femme mariée au bando ya kota ba institut wana so na moni ba. Non, même pas, c'était ça, c'était seulement qui est pour créer ma relation. Mais lorsque tu me dis que au Longoli pour se détendre, je ne sais pas. Non, on a besoin juste que OK. Non. Ngapela ngana mbongo te na fa nanga. Mais kokene mboka te ovanda pourquoi? Kasi ko ngana bike mbongo ya kosa biloko nanga madoda ezate. Sono kosa. Mais senga Serge ngana za na mbongo te osengi ye mabeza wapi lako? Hein? Yango longo ba nusukulula maboko wa kena kosala loko te pombongo ezate. Oh, namona ka pasi ya. Namona pasi obino bomona ka tie. Ngana namona ka pasi. Surtout moi ça Serge niveau zela ngana pasi na komona no ko pasi na komona. Tika na yote. Tika na yo. Natika na. Oh. Anatika sa. Natiki. Natiki. Yo makamu yo. Anatika sa ko natiki mo. Tala makamu yoka. Natiki. So ba peso que responsabilité c'est que so collé. Tika makamu wa bakanda buzoba wa. Ezeka siri. Mais yango uzoba ke natiki na. Yo busuki binga natiki. Tiko interango ezaka yana. Ni yanga yo to yana. Interesa bino ngate. Ngana benefisa nini na musana saka na. Yo benefisa kate. Na benefisa ko. Tika kazi musana. Na madoda. Ngana benefisa na madoda. Na masani. Bon. Eza ko. Lelo wanga ni madoda. Ngana saka musapo bino bosa bien. Oh non. Non. Na saka musapo bino bosa bien. Bosa mbongo, bosa bien, bosa lezi. Noko tanda ko tonga. Tanda ko tonga. Pona madoda te. Pona madoda te. Ngana sala ka madoda. Tu oh, mais yaya akufa ndo sala ko. Ngabo rambesa ko rambesa. Bonga de bo fote ko fote. Bomoni tayi na ngai, par rapport à tayi na ngai, na okende bien. Bosa mutemune, bosa mutemune sikana. Pema komela. Pema mutemune komela. Pema komela. Nebo komela, pema mutemune komela. Ala sa si moite. Soni mutu sala ka yoko ganga tina balabala. Yoka ka sonte yo mwana muke. Pouvoir ba pe. Nazo mon papa. Nazo non, nazo papa me libanda na ninga mabete donc. Na bima libanda. Na réfléchir un peu par rapport à mes problèmes que je. Très bien. Et puis parfois la nature ça nous enseigne beaucoup de choses, OK? So moi je trouve ça normal. Ofandi kuti banzete ezali, ofandi nde tibonga monyango, nzambe nde mutanga tokutana. Et nde tofandi boye. Ça m'inspire beaucoup. Et à chaque fois so monique non azananga. So monique olingo zo mon pépé, olingo se détendre. Tu m'appelles, je suis là. Moi j'aime comme ça. Naomi. La vie nous réserve tant de choses. je sais. Vie à l'élo, les a autres lesquels et à te regardant comme ça, moi je suis oyoyo. Aibi comme Simba, moi je suis oyoyo. Azam va bien, les bouchons à ébélé. Mais je vais te dire quelque chose. Now, yo balinga dans la balite. Je me bats. Mais je sais qu'avec le temps, ça va aller. Mais, j'ai dépris ma vie. Et à te regardant, maman appelle mon oyoyo, mon bail non simba et bien, encore qui s'abat pour ça. Au bout de mon Paul, au tir, on ne peut pas dire. Non, yoko, on a besoin. Ozo babilo ono ba geste no anotika ngote ozaki kuteboye oseki ozongisi boye et puis ba na yo ozaki so tiango biso nyonso plate ozaki tobi non voilà moi si et kokola na onde ko balé longo na ngote tu es toujours Naomi que je connaissais yokani ko aussi tata c'est bien. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu fais dans ta vie maintenant? Maintenant? Qu'est-ce que tu es devenu? Ouais, je suis là, je peux dire entrepreneur. Parce que na créé moi baba nangé belé ou écoute là quand même 10 fois au moment on a patron là. C'est bien. Donc à part ça marambo ça les belé et je sais qu'il na coûté na yo boy. Au Bali.
mais libala eza mpe na makambo ebele avec toi nayebi ke toréalise so makambo ebele nzambe ka sunga comme on dit et je sais que tokute bon malgré koza marié mais je te dis mariage eza limitation te tu peux créer tes entreprises là comme moi naza wana j'ai plein des ambitions oyo na obanda dernièrement nakoma to wana kofungolela nauti oswa cop moko boye nauti otravaille na une fille là moi que nous parlons aza sikoyo na France. Voilà. Et François n'a qui été qui pour fan d'Alibela. Tu vois, à qui pour un temps parce que à qui pour investir là, à qui pour investir kuna parce que ça dans ma famille là. Et ça y est avoir ma pessinga 5000 projets mon casa qui au moment que nous parlons ici à Kinshasa, comme on a 5 boutiques d'habillement. C'est toi qui l'as aidé. Oui. Oui. Et pourquoi pas toi? Bon, tu veux m'aider je sais aussi. que tu es marié aux gens mobile et puis que tu la yoti lelo au garder standing go. C'est que mobile aux gens un peu aza quand même n'a pas moyen. Na ko kutana yi to kutani et puis soka ko edenga quand même sur le plan financier et puis na salle ba makam na zanango. Plein des ambitions maman. Vie à lelo sans projet pour mobilité. Je pouvais t'aider si tu étais de ma famille. Mais moi, je suis mobile, je suis barabage, je suis baro. Moi, je suis na mobile, ina mutubwe, le quoi est beauté à mon auté. Et c'est un peu compliqué, mais moi, je pouvais t'aider. Et toi aussi, tu peux m'aider. Ouais, comme je te dis là, peut-être que ceux qui ne pas mobile et qui dérangent, mais je sais que vous avez moi aussi. Tu as dit qu'est-ce par-ci par-là. On peut planifier. Moi, je sais ce que je t'ai dit. On comprend quelque chose, les lots lobby pe beaucoup dans l'entreprise, auto bengo comme entrepreneur, au ça makamunayo, ou est-ce qu'on peut kusunga mobile na. Et moi je l'ai fait. Non seulement ma femme mariée na zawa na voir même ba collègue na ngami bali to tanga na bon kana yesi wana. Les longs na koma na seli pe plan bo papa ya boutique d'habillement, oh maison ba msu baza ba kenkeleri na ba yakawane belé. Mais bon, beaucoup besoin d'un projet, besoin d'un projet belé. Et ici, donc, on t'a tché le beaucoup pour qu'on appelle le beaucoup, il faut bénéficier quand même. Hein? Pourquoi pas? Oui. Comme c'est comme ça. Et donc, on a les années. Il y a un projet. Très bien. La taille a réalisé un non, les bonnes affaires. Ça passe. C'est comme ça. Non. Oui. Papa, il y a Saïd. Mais azo yoka bisoti na koloba mbala bo yende zuko tozoze la réponse pas na ye poto lobi ke oyo eza déjà prêt à yo yebi mbula nini wo mwana yo avwandi ndeko na yo poser na yo mbula boni patience nini yo yaza kina kako eza na mboka yango na nde ya moni yo kene ko pesa privilège en effet il y a la voye bitan o nga na zui oyebi tan oyo nga na zui ya maîtrise ya patience basi boni o na zui basi kombe baboyinga ko andimi na yesu ko yo komi pression basi kombe baboyinga pona makambu wana ya bakoutume na biso wana muko mususu ya sima toke tobali eku topesi na mbongo makambu nyonso na nuit de noces nde ya boyi siko patience nyonso nga na zwi bokotala ngo te fo kene ka intérieur parce que kuna eza intérieur makambo ngo se euta na mboka te eloko nini ezangi ke no mboka bostope nanu na silisi oyo yo na mboka ofutaka tike mais yo longoka na mboka oyekisa za bamission na yo oyelaka ofutaka tike tosilisa problème na ye nsima yo ozwi simi nzela oke na yo ke na mboka nayebi te soki bino bozo comprendre nga est ce que noko bozo comprendre nga mpenza yo mpo ozo comprendre ye dati na ye mwasi ekondima nsima pendant basi bisaka nakende mboka mwasi andimi nsima te noko andimi nsima siko nga nazela yo ti outa mboka ozanga na wuti mboka na ye soki nazwi punition soki nazwi punition kuna punition nini yo kozwa awe yango oyo intere na yo kuna mpe intere yango batindela yo olongo mboka kala olongo mboka kala noko olongo mboka kala mamo ezaka sikoyo na mboka noko oyebi yango te zongisanga na mboka zongisa mpo nazwa ou soit napesi deuxième piste ou soit bofutaka air supplémentaire ça veut dire mais nakofuta bikila mboka ti na cousin na yo ozopesa baparole balukela yo quelque chose na cousin na yo noko soki nasali yango te ya bebi ya lava donc ozwi mwasi na nga obimi na ye epuis nafuti yo lisusu bon nazobima nini encore obie coutume mimi debi nazobima nango te wana mpe ekomi kochangere donc mbisi balambeli ye kaka na mai na ye ah noko nakala na ngaba onakala na ngaba siko nakala na ngaba ok ça va kende ngaba
Ok, ça va kende ngaba. Tika vanda. Tokozela oti mukolo. Non, ok, ça Mais non, mais tu me dis, tu m'expliques, Naomi. Tu m'expliques. Depuis quand? Tu m'expliques depuis quand? Tu m'expliques depuis quand toi tu prends l'alcool? Depuis hier. Et depuis hier. Et tu me réponds? Oui. Pourquoi pas? Beta kasi la ka beta ko so betine la yoki. Beta kasi. Beta ngai. Avec moi? Dans ma maison, toi, tu rentres tard, mais c'est interdit. Dans ma vie, je ne peux pas accepter une femme qui prend l'alcool. Dans ma vie, tu as bien. Tu n'as jamais compris. Maintenant, moi, je suis là. Jamais. Depuis hier, on supporte parce que non, mais la masanga. Non, mais là, non, mais tu ne peux pas te permettre. Regarde, dans ma maison, toi, une femme mariée, tu rentres tard d'abord. Place aux aïkins à habité. Donc, comme je suis mariée, je n'ai pas le droit de prendre la bière. Moi, je ne peux pas dormir avec une odeur sur ma sang. Maman, pardon. Parle bien à ta fille. Maman, na vie na lingara basi balimela masanga te. Na vie na nga, na jamais kobima na mwasi moko ou amela masanga, jamais de la vie. Parle avec cette fille. Si elle continue comme ça dans ma maison, elle ne peut pas rester. Elle part de chez moi. Elle sort de chez moi. Comment moi je t'ai supporté alors? Comment moi je t'ai supporté toi Gatsby? Comment moi Naomi j'ai supporté toutes les saletés que tu fais dans cette chambre? Comment je sais? Oui, tu oses tout. Oui, na tomboli fois Gatsby. Maman, tu vois? Na tomboli fois maman, nga combien de fois on a supporté on a vie na depuis na bala au Gatsby. Na kata chambre oyo. Nga lala pongi normal. De quoi tu parles? Na lala pongi normal. Ozotu na lo na loba. Olingo belo ni na loba. Mais kinzoni sotu yo tike na nga kata ndako. Na kata butu mona lala tena mona kangata mista lala tena ko ba ndoki ba la nanga ko mi kinza na yo. Otanga soyi na papa nyo kami na ko sokola ka dra na ba soyi na yo. Comment la supporter yo? Moi si na nga supporter au Gatsby. Na ita yo zaeli. Moi si na nga supporter yo. Donc tu dois aussi me supporter. Tu dois aussi me supporter. Oui. Papa. Pardon. Maman. Oui. Papa, pardon. Oh, nga lo supporter ma bêtise na ya butu. Tena kenengaba. Na kenengaba. Hein? Noko. C'est ça ma kambo kusena yo approke nongaba. Problème ezati. Mandima. Andima. Elle supplémentaire wana futa yo papa. Tout okende tout so. Mais ezakuti bana ko futa bikilembo ko futa bikilembo ka futa bikilembo. Ba koko ba pêcher le yongo bote yo bana ko lexela les plus. Est-ce que ba koko ba bana ke faut elle supplémentaire. Do wana ka simbo ka bona sima. Si ça m'a camboné qu'on a eu à bloquer là, yo mutuza wo longwa wo kemboka. Après ozongi lisufa. Noko. Tuzo yoka yo. Beno ka tubaka munu. Munu ke baka jambu dina kasala. Ça mon vite vite. Moke za ba très bien. Moni ba mambo akaka ba mambo akutubaka ve. Ngemetala kaka bubu ale. Baka posu apangi yako. Me manisa. Aya. Kipe makamu na ye après ozongi na yombo. Soki yako kanza yo problème ezate. Ndengo zoke mboka moi ça sukali ekozanga te. Mo ko ngoloba na kuzana yo ke non air supplémentaire. Est-ce que ba koko ba mena ko zo ba air supplémentaire? Afungule longi no afungule longi. Fungola ilongana. Fungule longi no wana. Fungule longi. Makambo yo soko na zotal sabino ngata na yebi makambo. Ko kisili kaka biloko pamba te. C'est très dangereux. Hein? Fungule longi. Fungula, fungule longi. Longi longi. Na poko na zona ndako. Lobi na poko ne lobi. Ya lobi. Lobi na poko ye oyebisi bukilo ke no ya zoya makamno te za. Ezaka nango 45 minutes à 30 minutes eboa bimia kena. Alala kate. Aolala te. Maman, laisse s'il te plaît. Naomi, ozoyoka te pona. Laisse maman. Gatimba lekisi. Gatimba lekisi maman. Faut yoka. C'est quoi ça? Eh Naomi, nga de diko boite. Moi musala telemi wana mobile na. Moi musala bata nyoka mi likolo nika ba dra Gatibia ko tanga ka soyi chaque jour. Dra comme la batasse ba. Non, mais finalement lingi nini? O lingi nini? Yebisa ngai. Hein? Oza pour ça to telengana na mboko yo. Hein? C'est mieux to telengana. On a mona kuna mama munda mona ngwa sa tika ngamo. Naomi. Na ebite soko bandi liboma. To bakama tala soni.
Moi ça zalaka boye te mobali no kanisa ngana pesa ko ba conseil ma belle ko na vandi awa. Non mi yo kaka soni. Pour le nini osalanga boye nazaka kana yo moko. Nabi na tuna yo non. Est-ce que bi ma bale belé oyo na bandaku oyo kangama ba portail. Obi makambo eleka kuna na kati. Mais makambo ezoleka kuna ta mususu ba betolo ba yanga ku teza bien. Mais ba kanga minoko na bango bimaka libanda te. Il faut que ça mobile na on a mis sur moi na musala. Ako respecter mobile non ndenge nini. Papa lienzi bima non. Mo so yo ki pe likambu. Yo kaka pe soni. Oh azabo kilo na yote. Na yo soni. Na yo soni. Ata zo ko luba te na yo soni. Mais oui azabo kilo na yo makamba minene boyo ko tele matin. Papa lienzi. Te na za yo bima kende. OK api. OK lukani kuna. Bima. Boni ko lobis na pe tata mukolo o lobisanga e finalement. Na yaki ko pe mato na yaki ko loba nyoso. Naomi. Naomi so mo loko tie kabelo. O tie sili. O za kitoko. Yebi ba metiso bazo luka mabala. Bazo zoate. A préféré le temps sous mobile en wa pentela ke mikinza, abwa ke la kata ba soya vanda kaka ba mona yeke, moi c'est libala ye wana. Attends ça, bon, faut supporter. Mais pour les meilleurs et pour les pires, il y a besoin calme. Nana besoin de tout langue pema et réfléchir comme si te pe mama tikanga. Eza yote o ngana bota. Si te pe mama. Eza yote Naomi au moins na ngai. Pardon. Mama ngala collaborer. Naomi yaka to solo la nanu pardon. Maman, excusez, hein. On a traîné mon pied. Monica, c'est pas Qui m'est à l'angolo en Zambé, n'a binopé. Quand on a l'angolo, sans ngolo, mon papa. On a l'air que qu'on compte sous la main qui. Oui. Pour moi, les michou, tout ce que l'on a bon, on est à la tout ce que basi sans michou. Na koko qui ne va détailler belé, mais. Moi, les Camerounais, on a écouté ta maman sur la naïve. Papa. Est-ce que on est allé dans la semaine où il va le connaître, c'est pas ça. Entre eux, moi, si na yo. On est allé en thé. Maman. Moi, sans francs, yo, naza nango. Eza nzela molili te. Naza jeune oyo. Naza courageux, je crois. Tosolaka mon début tant nazoya avant na bala mishu. Na bunda koluka mbongo nanga na motoki nanga. Na yebi ne bakotaka na nzela ya bisimba simbati. Problème est en na ngambu ya mishu. Maman, ça tombe bien le coup là. Yo mokoye parce que ngai pe na ngaki na luka yo to solo là. Pour la makambo boye normalement eza bino ba parents limbisanga ta mususu na lingala bino ba parents baboti ya mishu. Nde bokoki kotala au juste problème oyo ezouta wapi parce que nga na linga mishu
na bala Michou te pona ko impressionner batu to pona ko luka ko lakisa na mokili botalanga na bali non na sala yango au nom de l'amour na compta vraiment que ça la reste ya vie na ngai na mwasi na nga ben oizolekela nga na ndako nazo comprendre te ayebisaki yo totamboli bahopitau ya ndenge na ndenge papa eloko mwa motu ya nakoyebisa wa mwana nge ezali ke lelo na bamariage na bacouple ebele eza soki exemple mwasi azobota te lisu batalaka nano kaka mwasi batalaka mobali te babaka mwasi azobota te mwasi azobota te mais peut-être po omona eza nde ta mosusu mobali wana ndako aokokokumbisa mwasi wana zemi te mais bato baincrimina kaka ere nyonso tu mwasi Michou depuis aya epa na biso bane azonga papa makili bimaka ete aza normal makili ebima te banda ya epa na biso aza na makila te makili ezotanga te maman yango mona oza sérieuse na makambo solo Michou aza mwana ngai ya mwasi ti Michou kuna makili ezobima te ata mokomo te natike ya kokauka normal na oyoka esoni te mpona tala soki azokosanga Michou mama ngai oyo maman atie protège te alati slip na ye normal aza na eloko ase protéger te mpo makili ebebisa ye te rien Michou depuis aya epa na biso yango mona bino papa mitala nano moto mosusu olobaki mwa likuta oyo ozwi eza ya kisi te mais oza mpe na ligne na yo barrière parent osala makambo moko boye na avenir na yo eloko moko boye lelo ozosubir baconséquence ya likambo moko boye osala oyeba te lelo mwana nga nde moto azozala victime non mama ngambu nange eza te ngambu nange sikoyo soki ezalaki ngambu ya Michou nde makili wana ezotanga eti epa na biso Yalava nini papa papa Yalava nini nango lini nango yana papa Yalava lini nango nzambela ngai papa azosenza na munya azosenza nini telema nini Zoa kiti nini noko malembe ko ngala ko komona bisanzi te nini yango moko Michou makili ezotanga te oh maman est-ce que réfléchir bien vraiment parfois napesa d'autres ko réfléchir ça quoi que na okanisa mais nazotala ye chaque jour nyonso tina zwi courage nga bitena ke kutana papa na sola ya epi ameka pe kotala na musima na ye ke incrimina kaka Michou pour Michou ndenga zaona kuna na ndako ya ko incriminer Michou parce qu'il n'a autre lobawa aza mwasi na lingaka peu importe ko bimisaye libanda ya ndako yo je l'aime toujours yango na lobi maman parfois ndenge na pesa dot boye tant mosusu bo partager ba tu mosusu ba bazwa te na kati ya famille ngala za mwasi dot pesa maki na papa bayebi ndenge basalaka ngo ngala za pe mwasi obabalaki na famille ya papa ya Michou donc naza mwasi on a kokuta déjà bazana ba coutume na bango mais mbongo ya Michou bali yango na ndenge osengelaki balela yango mais ngai eloko na osenga na papa bo sunga ngai pe bondela nzambe wale kinzambe na makasi zati chaque fois na yaka awa yo zato ke musala eloko na zo tikela Michou za kanilo banzambe soki ezana mutu moko c'est comme si azo pratiquer yango penza azalaka eloko ezana na Michou mingi alataka likambo tiaka susi makasi koleka mo likambo eza pa Michou ye soko ebise malamu avanda lela na ye mama kanisa mingi
ke na temps oyo akolela na temps akokanisa abuka mabolongo ndenge mama nini ayebisaka ye ntango mosu asalaka motu mama neti bamai ya miso azobimisa soki abimisi yango devant nzambe ntango mosu asi azwaki solution miso aza problème mpenza eza kote na ye mama nga pena kosambela nzambe akoki mpe kofrape ngai yo oza na problème te ozwa kotyanga makelele pour parler mama miso aza mwasi na yo ti oui soki nakosambela mpona motu nakosambela lokola ye moko ndenge akosambela te papa olobi na ngai awa micho aza vraiment na problème là je vous rassure aza vraiment na problème michu zwa likambo ya michu ekoma fardeau na yo lata yango komisa yango problème na yo lakisa yango naza na bafardeau ebele bafardeau na famille bafardeau ya makambo eleki michu te soki ebaki ke bafardeau eza na famille okoka ekobala soki nabalaka michu ezalaka mpo nalingai nanga te bamakelele ezala ntango mosusu bazwa ye yaka tovanda naboyaki baproblème donc problème ezali kaka yango wana na papa na ye na éducation apesa tonga tolinga te boluka vraiment bokota nanu boluka na solution kote nanga pena eza sans problème michu ye moko aza temo ayebi ntango nalobaka na ye awa atikala oloba nanga te ke problème eza te côté na bango yango nasengi yo lisungi te kota mpe prière sunga ye aza mwasi na yo 1 plus 1 égale 1 nzambe akota mpenza likambo yango omoni kobondela ezaka te baoka blablabla ozoganga mais yo ozoya na problème moko bozoyebisa nzambe na sincérité na motema na yo olobi ozwi ata mwa 10-15 minutes so omoni yango ebele ozoyebisa nzambe problème nini nga nalingi mwasi na ngai nalingi tofanda lobi nalobi fo mwasi oyo aconcevoir oyo azwaka zemi atangaka makila te mais tanke ye azotanga makila zemi efanda te oyebi nga sikoyo nasenga yo bosunga nga mpo bino nde boza na problème nanga déjà bosunga ngai ya kozwa michu ozwi bato ata ndambo ya famille boluki baintercesseur moko bikangeli place moko bosambeli mawa nzambe ekita epuis mwana na ngai naza na intercesseur liboso ya famille na nga moko ngai mais ezosala eloko moko te mama esala mpo ti nzambe azobatela bino ti aye mpe bomakili yango ekatani mpe boyi nzambe azosunga bino bozala bien ta mosu ezaka ta mosu bapriere oyo tosalaka soki ezokatana po ta mosu mpona présence na yo wana ezosenga siko ozala na biso awa to ndenge nini ma soki ozawa longola crédibilité oyo eza ekangi oyo na kati ya motema bondela nyonso tu ekendaka na priere ozwa osala nyonso obima ozonga omata so otie nzambe liboso te nyonso ezalaka nini mpo na nga vraiment eloko ngai naye kosengo lelo priere. Merci maman, nayoki ye Micho aza bien. Aza bien makili ezotanga te aza vraiment bien. Wana sika bimi. Abimi te akende. Ko ikati bonga tambola pe ba place. Aza mwasi ya moto babali bapesi misolo. Yo pesa misolo nyonso tika ni loko na biso te. Biko kasate Micho c'est pas na biso yana eko tambola te. Aza mwasi ya moto. Papa na yepa kolinga ngoti. Oyebi pe papa na ba décision na ye. Merci maman. Na lukela au transport. Merci mon fils. Olieni. Ya papa. Nina ngoli nini? Hein? Mutema. Mutema zo bazali bomu. Olieni. Loba kuno kunini yango. Olieni nango ya loba te. Ngozuko koloba tindika. Loba na mikama nini zo mona. Enge bima. Papa tu kiasi na bima tatu. Oko bimisa na mutema ngote. Olieni nango ya laba nini yango. Zonsa bana. Noko. Toke l'hôpital. Pepe. Toke l'hôpital. Enge bima papa nge bima. Nzambe na ngai biloko bajoni boyini nango yeni nango yala zela mobali loba nini ozoyoka bimisa kasi bimisa nyonso okobimisa motema telema bapesa mavi nini mama na ngai toke l'hôpital tokende papa olingekanga mate Oh, kasi okosilisa yango nini otu ebimi te.
nga moni tipo ayaki po alianga na kindoki lokola koki te yangwana affiche attitude wana. Comment se fait-il que yo muto yebi ozana makambo okozala nango okolala na kwiti jusqu'à ce que non ayaki na projet alianga nga na oke mona papa pona yebisa esiko lokola ye moko par ye moko akoki osala makambo ya yela ki te parce que milango elaki masanga. En fin de compte nga siko fona sani ndi foto na bapana nga pe na okamwa po biti nanu avant mariage ezaki ya rien so nga na ndimi na sali maamu nyonso ekomi na action ya lobakeo naza kwiti tika tosala lobi na tongo tokoma mpe na ntongo yango oyo na beli mponi olingo okotisa kaka na sa makambo na bino donc nzima kozala na yo eya lisumu na nzimi naza mwasi no oyebisi nga bacondition ya famille na bino nga na accepte yango na boye eloko te bosanga nini yalava ayaki po alianga na kindoki parce que makambo ebandaki boye te ebandaki d'abord oh non bosala mariage mikolo ezoya kuna parce que nga il faut nazonga mboka mariage moko eza na mboka il faut na que nous célébrer nanu mariage wana yo prolonger nayebisi papa nayebisi na yalava tout ce temps oyo nga vraiment navandi mpo na ozela. Oh non, si c'est comme ça, na futa yo pro, bo futa nga nini soki nini air creuse nini comment on air supplémentaire. Serge. Na futo air supplémentaire ya nini? Serge, nano mo muke makasi, nana poso vivre. Ndenge yeba, ndenge ya salite bongo sort na ngezali. Moi na ngaza no muke makasi na sisio botate. Vous comprenez? Na âge no ndongo za bo tilelo obalate mwasite mwanate. Tu trouves ça normal? Et puis au vendre bi que comme salite fona ke kotuna papa telemande mamo kende kuna sikoyo. Eza maka mukolo na okete kende sikoyo. Poto yeba nanga na yo sort na biso ezani. Lokwa ya salite. OK. Na changer t-shirt. Kende penande siko po yeba. Ena sens te so ba pesa ki ete o ba pesi ete. Ba salite o ba salite. Ba pesi na tikele la facilité pour na longoli bilamba nyonso na tikali bongo. Na telemi na osela ya osimba nganda osani na osimba simba. Ça va esi o lobi o tikala ki mutakala o tikala soki ko tikali ye nyonso. O so lobi amoti. Ah. Na salon na msusu bo nani bato wana balala kuna basi batiendaki. Je pense. Famille. Bala msuto linga ka pliko ba déception ba promene ke be na vie na yo ndimo ba ngo ko ndima te na age nanga na mikoti bisika na ko mikotsa te ba pesi nzoto ngo sakana na ngo yango akogine pe osakana na ngo te ameli masangala ngo komo te lobi na ngo tongo ngo yango etani salakas o te na moni na nzoto lobi ente na kenanga ke se soigner après na oya parce que jour ngo oya na so so apeti ngo ya pesa yebi loko